Allô, allô. Ba tata mama bandeko na pesi bato nyonso mbote oyo bakolanda direct oyo ngai komona nga Clarisse Akwala. Titre ya lelo totie makambo ya mabele. Makambo ya mabele, makambo ezoleka na kati ya Congo oyo ya mabele oyo ya Congo oyo bakor oyo basali entre Rwanda na Congo. Ba tata wa mama bandeko kuna oyo ya Luango ya Dioso ya Congo fa Congo Mavula Congo Ngele na Angola na Mbanza Ntsanda na RDC na Gabon. Ngana landi ba video oyo nyonso ezoleka na oyo Premier ministre Colonel Makoso azo loba. Nazo comprendre pendant makambo bien te. Parce que makambo oyo ya mabele ngana naza mingi na ba question. Parce que nakoyoka ndenge nini Premier ministre oyo ya Colonel Makoso azoloba. Yazoloba que ba accord oyo biso to signé ezali kaka ba accord oyo biso to signé kapé na bamboka mususu lokola la France a cité bamboka. Maintenant ngana na question ya kotuna na Premier ministre Colonel Makoso. Est-ce que ceux qui va signer ba accord lokola tozwana ka ya ba accord oyo ba signé entre Rwanda na Congo wana ba ko signé yango depuis 1982. D'après Premier ministre Azolo. Question en ezali que ceux qui va signer l'accord na mboka. Mboka wana nani esalaki génocide te. Après batu balali balamuki mboka ngo o babengi ya Rwanda oyo entre bango moko ba utu na ba tuti kuna basali ba génocide kuna. Bato musu balobi kuna que génocide o basali oyo ka génocide ya ba tuti. Ba musu batelemi balobi que non génocide o basali oyo ezali pe ezali pe génocide ya ba utu. Ezali na ba oyo bazolo ba ko ezala génocide o basali pa ba utu pe basali et pas ba tuti pe basali. Makambo ngona ni ezali clair te. Basali ba procès na mboka na bango kuna. Makambo ba lobby yango mingi na ba internet. Maintenant nga question nga sikoyo par rapport sikoyo ya ba Congolais. Est-ce que Premier ministre, parce que Premier ministre Colonel Makoso azoloba c'est comme si yazo mwana que bazo tia kaka bato bazo comprendre makambo yazo loba te. Si bato bazo comprendre makambo yazo loba. Mais toujours na kati ya makambo o moto lobaka ezaka na le non-dit yakana makambo o moto akoki ko loba te. Bato bakoki ko s'appuyer kaka na ba accord o ba signé. Mais bazo koka ko loba te que mais bino bokoki ko signé ba accord oyo na mboka oyo esali génocide et bombami bomi baninga entre bango kaka na kati ya mboka na bango moko. Maintenant ndenge nini parce que ce qu'on moni bien na 1982 ou bien 84 wana wa signé ba accord wana bato batelemela ki likambo te. Mais pour la nini boni bato bakumo telemela likambo oyo sikoyo. Alors que ba signé que peut toujours d'accord na bamboka mususu. Mais parce que ezana likambo ya génocide kuna oyo bato bakufi. Ni wana sikoyo Colonel Makoso akolingo mona te. Colonel Makoso akolingo mona likambo oyo bato bazo insister que mais accord na biso ya bino wana tozo mona ngo clarté. Mais bazo mona ngo clarté parce que mboka wana ezali mboka te que ezalaki avant ya 1982 ou bien 1900
84 oyo bosignaki baccord ya liboso. Mboka wana esali génocide, c'est-à-dire image ya bato. Soko lobi ka Rwanda, Rwanda siko bakuma interpréter yango Rwanda bato mingi, soko lobi ka Rwanda. Rwanda na mindele na miyindo bayebi kaka tie ya likamba génocide. Donc ezali nani likambo ya identité oyo ba Rwandais o bango moko na esengeli nani ba bongisa entre bango ba tuti na ba utu nani ba réussir ko bongisa nani nani ba réussir ko pesa image mususu na batote. Nani ba réussir ba Rwandais entre bango, nani ba réussir ko pesa image mususu na batote. Réputation na bango ezali kaka oyo ya génocide. Wana siko ezana kati ya ba bongo oyo ngana zo loba awa par rapport ya ba congolais na ndenge ngana zo yoka bango et puis na ndenge ngana zo mona pe ndenge nini Coline Makoso ako linga ko se défendre pona ko loba que mais ngana zo loba mais na ko loba siko na ndiga nini mais yo ko loba na ndiga nini parce que problème ango ezali kaka problème ya ba accord te problème awa ezali que tango bino bo signé ba accord ya liboso na 1982 génocide na esalamaki te. Maintenant awa boy tango boko relancer sous ba accord ango oyo ya ba 2011 2014 soki 2022 soki 2023 o bino boko salo oyo bato au fur et à mesure bato pe bazo lamuka bato pe bazali na kati ba internet bazali na kati ba TikTok bazali na kati ba Facebook bazali na kati ba YouTube bato bazo lamuka. Maintenant siko bato bako relier Rwanda siko na génocide bakomi siko na bomo bakomi siko na kobanga. Mais c'est que premier ministre o babe Coline Makoso yazo koka ko percevoir ko banga ya ba congolais te. Il faut ko percevoir ko banga ya ba congolais ezali likambo te que mais ngana zo yozo lo ngana zo comprendre te ndenge nini bato bazo koka ko comprendre makambo biso tozo lo bate ezali likambo ko comprendre makambo bino ozo lo ba ezali ango te ezali nde ba bomo oyo ba relier que identité oyo ya ba utu na ba tuti ou bien ba rwandais et c'est beba na sens nini na sens que ba relier que toujours Rwanda na génocide o lingango te mais ezali bongo na kati ba bongo ya bato. Maintenant siko tango bango ba koyoka kaka Rwanda donc ba koyoka Rwanda te me bazo yoka génocide et tango bango bazo yoka génocide ndenge wana maintenant ba relier yango lisusu na makambo elekaka na est kuna oyo ya est ya RDC ezaka mabe na mabe kaka. Maintenant ekosala nini ekosala que bato comme to comme sur na air ya internet bato babandi koloba. Maintenant interprétation ya premier ministre ezali que mais ndenge nini ba député oyo bango bazo sala nini mais il faut pas ko bosala que bino bokangi bino moko bokanga ba député wana balobaka te alors que to comme na air ya internet alors que to comme na air oyo ba faciliter bato makambo moto akoki député akoki ko vana kaka na ndako na ye azui kaka internet azui na micro abandi ko expliquer bato makambo akomo ko expliquer population makambo mais pona nini boko internet technologie iko faciliter bato makambo mais pona nini bato bako utiliser ngo te pona nini bino kuna ba député akuna pona nini boko utiliser ngo te pona ko expliquer bato makambo parce que bozo mona ndenge nini premier ministre o abengi Coline Makoso azomela bapema ako kokasu ko lobate on dirait pema ezate ako ganga yako kanisa que soki ya gangi bato bakoyoka ye bien ezali kamba ko ganga te ezali kambonde population ezana bomo ya ba Rwandais parce que bazo relier ngo na kati ba bongo na bango na génocide na makambo elekanaka na est ya Congo na makambo nyonso tu oyo ya mabe oyo elekana na est ya Congo Kinshasa. Maintenant question nanga siko na Coline Makoso lokola na 1982
ou bien 1984 au bino signé accord wana. Est-ce que génocide c'est salamaki? Non. Maintenant la population est à la bon mot parce que génocide salami na sima bato bakomi ko loba. Maintenant question nanga sikoyo, est-ce que parce que ba signé que accord et que population est telemi ezala ko banga balingite, est-ce que wana pe ezali raison te ya kopesa siko na population pa ko loba? Oui, population azana bomo azana raison akozana bomo ya ba Rwandais. Population ya Congo ezali na raison ya kozala na kobanga na bomo ya ba Rwandais parce que déjà image na bango ezali ya kobeba po na génocide bango basalaki. Parce que awa ezali likambo ya ndenge nini bato ba percevoir que ndenge nini bato batalaka Rwanda. Ezali likambo wana Coline Makoso ezali likambo ya ndenge nini bato ba interpréter que mot Rwanda wana. C'est-à-dire ministre Coline Makoso azo kanisa que ezali mathématique ou ezali 1 plus 1 égale 2. Yazo baka 1 plus 1 égale 2. Mais bato bazo monaka 2 te, bako monaka toujours 1. Ya lui oh. Mais ndenge nini ngala zo lobaka na bino que 1 plus 1 égale 2, mais bino zo monaka 1 point na nini. Mais parce que pe na kati ya Congo, le kuta pe leki trop. Na kati ya Congo, na kati ya politique ya Congo. Soko sosoli bien. Kala mingi te ba wuta ko changer constitution non. Et puis ça qui m'a boulouté. Parce que d'après la constitution, d'après la constitution, les gars qui ont la queue, les gars qui d'après la constitution, peut-être qu'on a fait référendum pour la changer la constitution. Va changer que. Mais donc, ceux qui ont un accord, entre Rwanda na Congo, et que avant le génocide na Bango ezala, bato bazaki na bomote. Mais maintenant, il y a bino bato na ba 2022 awa na ba 2023 na ba 2015 awa boye na ba 2011 awa ba internet essaye bato basala muki donc bato ba komi na bomo. Mais il faut comprendre peu ba bomo ya bato oyo o baza ba congolais o ba ko rejeter accord wana pona ba bomo oyo bango baza nango. Maintenant siko tango Claudine Munari alobi yango alobi que bato pe bazana ba bomo Rwanda mboka na yeza muke bon eta musu bango pe bakoluka mabele na biso. Maintenant ceux qui bango ba ye awa est-ce que biso tokokoka ainsi de suite makambo nyonso Munari alobi? Est-ce que ngasi go question na ko poser ce qu'on a Munari? Est-ce que na kati ya Congo ezalaka na ba Rwandais te? Bonne eza question. Parce que na vidéo le longa na osala na opesa ka ba question. Est-ce que na kati ya Congo à part accord oyo ba oyo ezala mindondo oyo, est-ce que ba Rwandais bazala kati ya Congo wana te? Tango basala ki génocide kuna, tango bango bazaki na problème na bango ya génocide wana, ba Rwandais bakimaki wapi? Bazala kati ya Congo to bazala kati ya Congo te? Bazala na kati ya Congo wana. Donc, tant on me dit que mais est-ce que biso to koka kova na ba Rwandais? Mais ba Rwandais bazali déjà na kati ya Congo wana. Ba yaraki déjà depuis tant bango ba ko traverser Congo Kinshasa ti ba yaraki na kati ya Congo, bazala na kati ya Congo wana. Maintenant si go tango Coline Makoso azoloba que to signer que ba accord pona bato bakota na kati ya Congo sans que ba fuite ba visa ainsi de suite. Mais wana ezali eko sala partie ya ba passeport ya semak. Bo signer ba accord te, bo signer ba accord ou bo signer ba accord te. Bilo déjà bo bondima ki déjà makamba semak. Passeport ya semak. Maintenant la kati ya passeport ya semak wana ezolo pending wana ba circuler librement na kati Afrique. So bozana kati bozana na puisque Union africaine et ça indima ki makamba passeport ya semak.
Donc soki Afrique nyonso surtout eza na passeport ya CEMAC bato bakoma circuler libre circulation eza lokola ntango bafongolaki bafrontière awa na Europe awa batiaki Schengen bato ekomaki libre circulation ntango bafongolaki bafrontière awa na Europe Belge balobaki te que non bino balmo boyaka epa na biso te balobaki pe te oh non bino Belge boyaka eso epa na biso bango basi bafongoli déjà bafrontière. Maintenant, si on a Congo, tant qu'on va salir le passeport, c'est Mac Wana, et il y a libre circulation. Donc, ils en ont d'accord, mais vous avez passeport, c'est Mac. Oh, ils allaient Wana, oh, binomoko déjà, botiaki, na Union africaine, que tout ça, la paix, libre circulation, na quand il y a Afrique, le coup, la paix, ben, européen, bah, ça, la libre circulation, na quand il y a Europe. Maintenant, si on parle mpona population oyo ya kati ya Congo wana oyo bazali prêté na makambo ya passeport ya CEMAC oyo siko Jean Dominique Okemba yakaki na kati ya ambassade wa mpona koloba que mais ba passeport ya CEMAC wana pesaki yango déjà depuis 2003 o ba pesaki ba passeport CEMAC c'est-à-dire libre circulation ezali déjà officiel. Mais tant que vous avez déjà officiel depuis 2003, est-ce que bino na kati ya Congo wana bopesa bato ba passeport ango? Non. Boyi ko pesa bato ba passeport ango boyi ko lo bango officiel mo kaka awa na 2023, 20 ans après. 20 ans après, bino boyi ko lo bana bato ko basi ba pesa ba passeport CEMAC ya libre circulation na kati ya kati Afrique. Mais biso siko to yiko fongola makamango 20 ans après. Mais maintenant siko koline makoso siko yo ako kamwa siko yo ako kamwa pona koloba que mais ngana zo comprendre te ndenge ni bino zo comprendre te mais ali normal ba doit comprendre te parce que bato wana bazalaki aveuglé bazalaki bakangaki bango miso bakangaki bango ba pesa bango ba passeport te to supposé nani que na 2003 au balaba comment libre circulation bato tout bazwa passeport bino pe ba organiser ke bato na kati ya Congo que bato tout bazwa pe ba passeport kasolingo mona que ba conscience ya bato ba mentalité ya bato ya kati ya Congo elingi ko sala ndenge mususu mais or bakanga bato ba bloka bato biso to pesa bino passeport CEMAC te mais entre temps est-ce que na bamboka mususu ba bloquer ke bato ba pesi bango passeport ya CEMAC te question ngwana mais bien sûr que bango ba pesi bato na bango ba passeport ya CEMAC donc libre circulation ba ko circuler ba ko yaka na Congo ndenge bango ba lingi bazo ke na partout na kati Afrique ndenge bango moko ba lingi puisque déjà ba so ba fongola ki makamangu mais le kola na kati ya Congo ezali na Sasulonde oyo elingi toujours ko kanga makambo e kanga bato e fongola makambo ya passeport te. Et il faut que passeport awa na 2023 awa 20 ans après. Maintenant si le premier ministre a comprendre que mais ndengani bato bazo comprendre te. Mais c'est clair que bato bino moko bokangaki ba député na bino moko bazali ko kangama bakoka koloba te bakoka expliquer bat makambo te même ndenge yo moko ozo ganga wana ozo ganga ko mais bino ba député siko bino boko rejeter kango siko yo bato bakolanda bino pe bako rejeter ngo siko to sa ndenge nini mais ça déjà trop tard parce que depuis kala il fallait botika ka ba député balobaka ba expliquer ka bato makambo mais bino okangi ba député bokangi bato ba passeport ezali wana na plan mo ebara ezali wana oyo bakanga bato bazali à l'extérieur ya Congo bakoka okenda Congo te mais il faut nyonso wana il faut bino bo fongola makambo nyonso wana c'est bien bo fongoli bato ba passeport mais siko plan mo ebara est-ce que bino oso fongoli yango parce que likama mabele oyo ekokenda ti na makambo oyo ya plan mo ebara obino okanga bato ekokenda ti na ba charnier oyo eza na kati ya Congo parce que likambo oyo ya mabele oyo sujet oyo ya mabele oyo na Rwanda oyo ekosala kaka lokola epa ya ba Sénégalais o bakamati Sonko batina boloko te bakosili makambo basali bwe ba tourner bwe basali bwe eko tourner kaka lokola affaire oyo ya ba Sénégalais
Pona nini parce que eza makambo mabele. Et ba sanko bango bako loba nini? Bako loba pe makambo mabele, makambo ba charnier, ya ba tirailleurs sénégalais, oyo ba boma kuna na Sénégal. Oyo ba français ba lobaki que biso to bomi kaka 3 tirailleurs sénégalais. Ba français ba lobi te. Bino bo boma kaka 3 tirailleurs sénégalais na Sénégal te na 1944 te. Bino bo boma ki 80, soki 300. 300 tirailleurs sénégalais oh bino bo boma et puis bino okenda ko kunda bango maintenant sigo bozo l'axe na population que bino boma kaka 3 tirailleurs sénégalais et puis ça mo boulou mais makamango sigo bimina polele bimina poisa donc makamama bele oyo eko sala na Congo wana eko kenda pe ko kundela ba charnier o ezala kati ya Congo parce que qui dit mabele qui dit mabele biso bakundaka biso na kati mabele non qui dit mabele qui dit bateau parce que makambo mabele ezalaka bateau qui dit mabele qui dit ba charnier qui dit makila bateau o etanga na kati ya Congo d'où sikoyo Koline Makoso azokoka su pe mezate tanga azoloba pe mezate azo akanisi ke ezali makambo ya kozala juriste ou bien kozala avocat ou bien kozala pédagogue ou bien éclaircir bato makambo te ezali makambo ya spiritualité makambo ya mabele ezalaka makambo ya spiritualité ezalaka makambo ya nature yemoko ezalaka makambo ya mama toto yemoko parce que mabele elobaka donc awa siko mabele comme olobisa bino na kati ya parlement na kati ya sénat na kati ya gouvernement mabele comme olobisa bino parce que ezalaka te que moto a commandé comme mabele moto commandé que biso tout na kati ya planète terre awa ozala politicien ozala nani ozala ba titre ndenge mabele moto commandé que biso mabele ezalaka autonome donc awa siko Koline Makoso ye moko akomi komona que mais makambo ekosila te ndenge nini na lobi kuna na Pierre Ngolo na sisi koloba na Pierre Ngolo question ngo ebimi lisusu na munari mais siko na koloba ngo siko na ndinga nini okoloba ngo na ndinga nyoso Koline Makoso okoloba ngo na Munu Kutuba okoloba ngo na Kivili okoloba ngo na Kikongo okoloba ngo na Kilari okoloba ngo na Munu Kutuba parce que yo okanisaka que ezali kamba kosala pédagogie na bato te ezali kamba spiritualité mabele ye moko akobetaka bino na kati ya sénat kuna mabele ye moko akobetaka bino na kati ya parlement kuna mabele ye moko akobetaka bino na kati ya gouvernement kuna parce que ezali ba charnier oyo ezali kuna ba charnier oyo ezali kuna makila bato oyo ezali kuna oyo ezoganga donc makambo ya mabele ezalaka makambo ya loi ya politique te makambo ya mabele ezalaka makambo ya loi oyo bakomi na papier te donc ata obimisi ba bible ata obimisi ba livre ata obimisi ba corps yango ndenge nini mabele akomi ko frapper bino mabele ye moko akomi ko frapper bino na kati ya sénat wana mabele ye moko akomi ko frapper bino na kati ya parlement mabele akomi ko frapper bino na kati ya gouvernement mabele ye moko akomi ko frapper bino na kati ya Congo wana pona ba charnier ezali kuna ba tirailleurs sénégalais oyo ba boma kuna na kati ya Sénégal kuna 300 tirailleurs sénégalais elingo lo ba yemi bamboka na bango te bamboka na bango kokoza la Congo et kokoza la Angola et kokoza la suku wa parce que bango ba joba ba africain partout ba bengi bango ka ba tirailleurs sénégalais mais bango nyoso ba wuta na Sénégal te donc makama mabele ministre o ba bengi Anatole Koline Makoso azo kanisa que ezali parce que ya bimisi ba livre wana que bato bakondima te bato bakondima kaka soki esprit na bango elobi que makambo Koline Makoso azoloba ya solo esprit na bango soki elobi oui wana bango bakondima makambo oyo ozoloba mais aussi longtemps na kati na bango ata bokena tati mabiala ata bokena ba mabiala nyonso tout mpona kosala ki Saint Thomas soki esprit ya bato ya gouvernement wana ya sénat
soki esprit na bango edibite ke oui makambo oyo Colline Makoso azoloba eza ya solo soki bango bayoki yango bongo te ekozalaka toujours non. Donc ata yo matisi mongongo, ata yo matisi ba micro, ata yo sali soki ndenge nini parce que eza makama mabele, eza mabele qui dit ba charnier. Mabele eza ba loi te. Mabele eza ba loi te. Maintenant tango Colline Makoso azoloba ke mais ezali ba corps o biso to ko signer to signer ba corps yango ka ndenge to signer ke ba corps oyo to signer ke na la France o to signer ke na Benin. Mais ça rendait comme côté. Ma belle ya Benin, ezali ma belle ya Benin. Ma belle oh ya France, ezali ma belle oh ya France. N'est-ce pas ba malien na ba Burkina ba signé ba corps na ba français. Niger signé ba corps na ba français te. Militaire. Ba signé ba corps militaire na ba français non. Mais bon ba lobin. Ba malien, ba Burkinabé, ba Nigérien, ba lobini non bodjonga na bino. Bino ba français bodjonga na bino donc ata bino aussi ba corps au rôle pe non. Sur aussi ba te au rôle ba non. Mais de l'autre Colline Makoso kanisi que il faut y avoir crier la carte parlement wana, il faut y avoir crier devant Sénat. Wana siko Pierre Ngola le ba te. So biso le lobby ko roya ko loba sans fois ko ya ko loba sans fois. Parce que ça li kambo ya esprit, les ali kambo ya ngantie. Botuna bateke ezali kamba ba notable ezali likambo ya ba esprit oye batelaka Congo elingi koloba Congo et pas ba panthère et pas ba lion et pas ba félin. Donc il faut botuna ba ngantie, il faut botuna siko ba notaire o bazali wana ba notable o bazali wana, il faut botuna siko yo ba to bino bengaka que bango ba chef du village wana. Mosala bango ezaka nini? Parce que bino boko wana ngo nakati ya parlement na bino. Nakati ya Sénat na bino ozo wana ngo o makama mabele. Bongo sikoyo ba chef du village mosala bango ezaka nini? Bango bakolo mabele ni bango te. Bango to ba yebi ko garder esprit ya mabele te. Parce que maman toto alobaka na bango. Yo koko ya kate oyina ba document olobi ko ba document ngoyo munari kamata ba document yangoyo ezali sans effet parce que awa siko planète terre yemoka kumo beta bino parce que ezali kama nature ezali kama mama toto ezali kambo ya nature yemoka kumo beta ezali kola est-ce que ndenge ozali wana Colline Makoso yo koko loba ko non neige soki biso comme na hiver awa non neige ko beta lisusu te. Neige ko yaka susu te, hiver ko yaka te. Tozalaka na été, tozalaka na ba 4 saisons nyoso. Wana nature yemo mtasara makambo na ye biso de contrôler kango te, ezali politique mo de contrôler kango te. Donc makambo ba corps o bo sali sikoyo na ba Rwandais, ezali faute na bino moko parce que bino kanisi ko bino ko contrôler nature. Mais nature ba contrôler ke yete. Nature ni mo da ko contrôler bino, angona sikoyo Colline Makoso ezali nature, ezali toto ngantie. Yemoko motazo contrôler bino. Donc ezali kama spiritualité, ezali kama politique te. Makambo ya planète terre, makambo ya maman toto yemoko, makama mabele ezali relié na nature, ezali relié na spiritualité. Ezali jamais relié na ba loi o bino ba projet na bino ba loi na bino oyo. Les gens attendent au comité de Moussou le beau changer. Angana siko yo Colline ministre Colline Makoso Kangami. Ozo korasu ko lobate. O Kangami. Mais question va retourner toujours. Et retourner toujours pour la nini parce que ba charnier ezali kuna. Maman toto yemo mutazo loba. So bokena kata Bible, bokena kata livre ya Esaïe. Bazolo na bino makamba toto kuna. Maman toto yemoko abandi déjà ko frapper. Ezali makambo bino ko sala ba débattre. Ezali nde makamba ko kota siko ko kotela yango siko na nzela molimo pona ko yeba. Angana siko yo Colline Makoso azoloba ke
mais nga na koloba ngo na ndinga nini na loba boye bato bazo yoka te mais bongo Sassou Nguesso ye moko na loba ki te que nga na zo construire le quoi na zo construire te Coline Makoso yo zo loba que yo zo loba le quoi yo zo loba te mais Sassou ye moko aloba ki que nga na zo construire le quoi na zo construire te mais pour nini parce que ça m'a quand mabele les autres dépendent de bino te ata boyina ba million na bino nyon ndenge bino moko bolingi boyina ba million nyonso ba 14 000 milliards nyonso wana so boyena ngo pona bosisa ba érosion ezali wana kosila te parce que ezali makama mabele oyo ba charnier wana ezoloba botuna bata Sénégal botuna bata Sénégal ndenge nini mabele ningisi bango kuna pona makambo ya ba 300 tirailleurs sénégalais mais le bino kanisi kezali makambo ba débat et bino kanisi kezali makambo ya mbongo bino kanisi kezali makambo ya bakor non ezali makambo ko saba to pédagogie non tango ozo loba soki likamango eza bosolo moto directement na vibration ko yeba ke makambo bazo loba oza bosolo mais tango ozo loba e ko makamango ezali kati ya bosolo te moto pa ko yeba directement na vibration ke eza bosolo te d'où ozo tourner en rond angona yo moko ozo loba ke mena zo tourner en rond débat ko évoluer te mais ko évoluer ndenge nini soki le côté ezala kati soki vibration le côté ezala kati toujours pour tourner en rond donc Pierre Ngolo ayi a posé la même question. Après, mon arrière a reposé la même question. Après, bato musu ba koya ba reposer la même question. Donc, yo le baté que tenga na le baisouté. Donc, planète Terre, yemoko maman toto. Moto ayaka na kati ya planète Terre. Et non, planète Terre akinaka pas moto. Biso nyonso tout moto to yaka na kati ya planète Terre. Et biso nyonso tout, ozala président, ozala député, ozala ministre, ozala premier ministre, toujours toleka toujours nanzela, oh ya mama toto, ya la mort. Donc moto ko sauter li wa azalité. Maintenant si go mama toto yema ko mo frapper, maintenant yo si go ko le bako, non nga nazo comprendre te. Mais quand ta spiritualité on comprendre que ba charnier ezali kuna ezoloba. Et comment frapper si go na kati ya Congo.